pasi na motema makambo leki bongo na Afrique du Sud mokolo ya lelo mwana mwasi sud-africain ateli mobile na ye poison bakufi bango mibala ateli poison te matie poison na biloko bakufi bango mibala pona nini il paraît ba congolais bazaka mobile na ye bakendaka kotambusa ye mobile akomi na basi ebele yango préféré bakufa ye na mobile na ye likambo ya somo we bandeko ekomi na Afrika ngele yaya toyebaka basi ya kobala sino te mawa mingi mwasi naza aza obsédé na Sean pas que obsédé qui a obsédé na ebisio ana obsession moko et pas Sean na niveau 0 fiona binganga ti naza na poto abinganga ipa ibara soki ngana Sean tobima ozo comprendre acheli poison yi zana tinga ba photo ba tinga pa pasteur ba Sean pasteur ba Sean d'ailleurs pas to binganga kala mingi te donc ache poison na biloko olia a pas commis lettre atiki likola mbetu bango mi bayina Sean bakufi linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village elle so likamboza na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV. Sanga plaisir. Allez, téléphone na yo. Kota na YouTube. Kota comment Lokole TV. Allez, s'abonner. Fina Moussapi. Toini. Bisous. Bye. Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa momoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique de livre bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop.
Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa yo api dokuta la kapo na kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine mingi ya biso batu ya mangala ya kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na sengi na osoko koti eloko liboso o partager to ko mela mingi te bandeko to ko solo likambo ya somo eleki bongo na Afrika ngele précisément na Johannesburg et pa yo api mwasi sud-africain atieli mobali na ye poison na biloko atie poison ye moko te mate poison bakufa bango mbali ya tomoni scénario lokola o nini film ni to mona oyo Roméo et Juliette Titanic to nini. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomie. Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek. Na équipe mobile ezawa na taka bona bosepelisa biso nanga na bino toza elo on est ensemble il n'y a pas de souci. Yaya tu bakabasi ya kobala zuwa ezala kama be ya kosakana te. Qu'est-ce qui s'est passé bandeko to ko yoksa audio et puis to ko zwa mutu ala sur place a expliquer biso to ko umela mingi te ndeko boko ya Nigérian. Boyebi l'Afrique du Sud awa esayi na ba ressortissant ebele bamboka presque nyonso bengaka Afrique du Sud comme état États-Unis d'Afrique pour pays nyonso presque ya monde parce que en Afrique du Sud communauté ezalaka na côté la bango sika bosoko kese bakabola parti communauté nigérienne ezala côté na kanango communauté malienne congolais siko biso ba congolais tozalaka mingi na Yoville City bokomi est-ce que boyebi kombo ya Yoville congolais za ramina Yoville soko ya Afrique du Sud okomi Yoville te c'est que comité parce que nyonso la oya Congo basoka yango na Yoville Matungulu Mpondu Ndembi oya Congo na bandakala kisala kindeki osomaka na Yoville. Nigérian wana ye amesana mingi na ba congolais afandaka mingi na ba congolais siko asana mwasi na ye sud-africaine mwasi sud-africaine zuwa eleki na ndenge ya kosakana te alingi komona mobali na ye te na mwana mwasi tala kaka na yebi te mwasi yango pe sud-africaine une très jolie femme soko moni eboyo ndo baka 10 na anglais mwana moko malamu okondima te mais na ebite ya zuwa za kindoki to nani bade wesa biso zuwa tinda kambuta sala makamabe. Qu'est-ce qui est arrivé ndeko wana ya Nigérian azaida camarade na moko congolais camarade ne wana ne sala na tsoka ye azuye ba bimi ba kena bango peut-être ba coopération peut-être ba kipa ambiance moi moko zanga kate tanga kozonga mwasi akansaka lokola mobali akendaka pa basi yango basi bazalaka ndeni bandeko papa kofanda na ndaku ndengo wana afandelo na ndaku ose pesa bonga lipa ezate pesa bonga ezate mais soki abimi ake ko luka obandi ko sala zuwa papa zuwa ya boite pesi pasi na zoi ko benda matoi basi mingi ya sud africain omona kawana na ebite yaya to sala angele moi ya sud africain soko balié oyebisi non fiu mukie kaka akolanda ba consigne oyo bango balingaka mingi balanda ba consigne oyo bango ezaka complexité na mama na bango na yebite makanisione utaki wapi pesi pasi babade ko fa na Yoville yaya toko sondele singa ndeko congolais oyo ayebi couple wana très bien oyo basalaka wana na bango oyo bayaka kutu na shop na ye a expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé ponga epesi ngai mutuko soit mwana mwasi alambi biloko yaya quel molimo quel esprit yo olambi bena biloko olambi to benga na nteba ndeko to benga na nute yo olambi biloko na kati ya biloko wana ozwi pe otie poison
okufa yo na mobali donc ndenge bino bolanda mobali na ngai na yebite bolanda mobali na ngai ni bote leki makasi to nini comme ça mobali ngo akufa to zanga yebiso mbale yaya makaba to mona ngo mipo asida fika mbali mwasi aboye azumbali muso abino ça va pona ko bomo makamona surtout ami bomi abomi na mwasi tam so abomina mwana na bana aimbomi yemoko likambu ya somo mandeko tozo ndeko oyo ye azali bongo na yovi cité pa bakabo salami boyoka likambu ya somo ya kosakana te ndeko mbote na yo mbote papa Fiston Bonio malamu ndeko na ngai likambu ya somo oto oki aboye mwasi sud-africaine abomi ndeko moko ya Nigeria ndeko Nigeria c'est la kaminga tachana ba congolais yo balobi ozali témoin oculaire oyebi ndeko wana qu'est-ce qui s'est passé au chiche expliquez biso wana na bien très bien très bien physiquement comme une Sean azar beaucoup plus na ba congolais disons comme ba mina ba congolais akanga ba congolais qui na ba nigérien alors azaki na fiancé na ba vana ndak moko ya sud-africain et puis fiancé na comme ko accuser ki ba congolais bazo bimisa bazo pese mi basi ba boye kindumba yebi kala ndenge zalaka ake luka basi mususu ko ba pesa ki ba mbongo avant-hier à partir moi si alamba ki kala ndenge zalaka mobali abimaki azongi na ndako akuti bla kolia moi ça servir mobali balé ensemble baomi balé ensemble et puis na boutu par bloc les aki empoisonné moi ça commis lettre atiki na mto mbetu na tongo kaka camarade ne moko ya Nigerien Daniel ayara ka koluka ndenge zala na tongo banda bana ko beta porte mto bimati banda no beta porte mais ndenge mto ameki ko forcer porte ndako eza ofungama mais ya chambre eza koka comment comme ça bato batika balala batika porte ofungama ameki ko forcer porte à chambre binono na benga pasteur na epo nigérien na zara trop peut beaucoup plus attaché na pasteur na bango comme ça tous ensemble parce que les sérieuxité na meko benga pasteur na comme on a qui Sean boy no Sean ngapela zo me pasteur habillé par benga Sean de téléphone ezo yambate boboy dira na koma wana pasteur pas comme wana mais comment ndako za ofungama chambre za ya okanga ba meki ko forcer porte ya chambre ba kota na chambre ba kuti déjà Sean na moi c'est wana sud-africain fiancé na wana soit-disant sud-africain bazaki déjà okufa moi ça commis lettre et paraît que ba congolais bazo zo mobile na ye bazo kabaye boye bazo wana aya pekisaka ye il paraît que la semaine passée moi je suis en sud-africain que n'a ko soigne sa garçon mo boye Ruffin ya congolais et garçon wana et pesa ke bimbali pesa ke babale kwa reto benga ngo ba shida kwa donc les arabes nda pika na baswana ki pena ko swana boye na garçon asoni sai garçon na congolais asali lettre ke boye ba congolais ba bimisa mobile na ye comme ça faut ba faka ba mibale ba mibale ngana ba kofi mais lettre premièrement makamusu c'est na carte lettre moi ça commis ça na révéler tepo ils en a pas pasteur na yo na Nigeria mais le jour à venir toye bara makamni moi ça na comment qui approfondir bon yo ozo chance ya koyeba Sean oya kufi ndeko na biso ba tie poison oya kufi na mwasi na ye acte wana ya bandeko oyo bazoko bala étrangère olambi biloko oya kolia ozui poison tango ozolia oyebi ke ngana kokufa na mobali oyo acte wana moni yango ndenge nini est-ce que ba botaki mwana to basaleka sans enfant te babota mwana te bazala mwana te donc ils a pas si pona bandeko na biso surtout biso be étranger autoza au balara surtout ba sud-africain en tout cas culture na biso na bango ils a totalement différent en tout cas bandeko faut ça vraiment attention au balaka autozo que no bala il faut que pona mwasi tala ndeko lelo nigérien ayego tika mokilika boye likolo ya zuwa ya mwasi kolo ya zuwa mwasi ko accuser bon tu éviter est-ce que ba congolais ba no pese ba camarade wana no pese basi mususu ya solo to ya lokuta etikali question mark to yebina te qu'est-ce qui s'est passé c'est question que ya luka camarade wana retourner qu'est-ce qui s'est passé parce que moi si na ya reçoit cette semaine passée donc ils ont vraiment besoin ba fort merci ko ndeko nigérian wana oya kufi olobi awa azalaka mingi na ba congolais ki ba bandeko na ya Nigeria to zo lokola congolais moko o to adopta ye bon siko tango ya kufi Sean
au monte que ndeko mso un peu a commis en danger na éviter bozo chira on ngani bino ba congolais jusque là il va retrouver encore si côté puis penalty forward ndenge ezala mais makamone nini ozala to yebela encore na ba jour à venir. Oh là là siko bo pekisi ba congolais to ba étranger ba balaka ba sud-africain to qu'est-ce qui ne va pas nga vena vina nga faut pas au bala sud-africain faut zonga na mboka ko bala congolaise. Merci beaucoup ndeko est-ce que quelqu'un va Césali comme bakutezaka bandeko babala de ba étranger donc bazala attention parce que baza tozana bango culture moko te oyo eloko biso zomona bolamu mpona bango peut-être eza mabe eloko bango mpona biso zomona mabe mpona bango eza bolamu donc faut osala attention na kobala surtout bana ya mboka oyo en tout cas jalousie eza makasi. Merci beaucoup ndeko mpona temps na yo hein? Merci beaucoup. Ouais. Yaya tout ça la attention likambo o toye na lombango to biso ki likambo etika toye na lombango ko informer bino pona ko peigner ba congolais basa ebele surtout ba congolais na Cape Town na Pretoria na Jobu partout même à l'étranger na France na wapi o ngana lingaka na bala mutu étranger nga na lingaka congolais te ngai na lingaka africain te yaya lingaka congo to lingaka nani yo moko za nani. Oui c'est vrai balobaka de coloribus Engistibus non put disputandum. Des problèmes de goût et de couleur ne se discutent pas. On ne refuse pas papa, maman, mais tala moi sini ni yo okobala. Wala conseil de pesa sabino. Biso en Afrique angele ao, ba sud-africaine baza très compliqué. Yaya, soka lingi yo akola so bo lingo pena o mona réami o bara ya minele. Ozomona bolingo pena bolingo mais kaka mwasi wana soka linga tourner le okondimate to mona ba vanti awa soko kena ba na prison na Sun City prison bango ya munelo ko makala awa okokuta ba congolais batondi meke kuna ba congolais ba Nigeria ba africain pona nini mwasi basi o basalaka o baso otoka basi bo makamibali basi bo mbali bo baina e bien to soko na mbongo olingi mwasi ya sud-africaine ye pona ye biso yebi ke libala so bo ensemble eloko ya mwasi eza ya mobali bokosala ensemble bango bolongo ate soki mobali aza na mbongo akosala nyonso tu a éliminer yo et puis ce qui est grave bango nde balaka nde toyokaka soki wate obali sud-africaine mais il faut azala na mobali na ye moko ya mboka na bango akoyebisa ngo na ke homme eza lokola na ke pa na biso nazongi peut-être pa na bango eza na village ake village aza na mobali moko kuna donc c'est très compliqué bata mboka oyo bande ko ebele bakufa batika bomengo na bango ba sud-africain bakoma ko dondo yango akoboma yo ya tika na bomengo ali ko vivre na mbala boka bango chose grave. Il y a même des femmes sud-africaines oyo ozomona oboti mwana koli ya fille akomba 18 à 19 ans a coopérer na mwana koti mwana makambu ya mabe akende ko funda pa mbila ke papa oyo alinga violenga papa na emoko. Boyebi ka viole za blague te bakoya ba simbi non papa akota prison belé bazo ba 25 ans mama tika na bomengo na mwana akoba ko mbali mususu pasi akosaka te tala sika boye ndeko oyo Sean akufi ya photo ya ngwa boza ko mona soko lingi ba image ndo mona ba fulu nezo bimba ya poison benga na privé de continuer na privé pour ça pasi akosaka te lo poison de leka ezo pesi pasi akosaka te tala ba kufa depuis 19 balé ba yaki bana hier hein. Depuis 19h bakufa ki déjà mais ba ko retrouver yango lobby nango tant ninga na ya ko soide to ba 20 midi heure nini soki muninga ya raté ba nga ba kanga makuna ba yebika mwasi na mbala ba ndako ba nga ba ko linga ko se décomposer pasi ya ko sakalate tala sikabu nde ko atiki mboka na bango nde to bima to ya ko luka eloko to luka na to zoate aye ko luka Mexico yo boye ekuta na ka liwa boye pasi ya ko sakalate ba ndeko et pesi nga mote passe peut-être ndeko Sean wana ye de kundi ya famille na mwanda mbazwaka anga watinda la famille asunga la famille na Mexico yo mwasi ya tala molimo wana ezo pesa o pasi tenga pesi nga mutu ko swa o zambi biloko o tie poison po boku fabino mbale et pesi pasi to ka sute moi ndeko ndenge pesa ndenge ndeko ba bengi rapidement hier à Paris hein là ndeko ndenge expliquer Sano moi ça na yaka ko soin sa rifa comme au sala kindumba ba omba ina Sean moi ça na za obsédé na Sean
pas bake obsédé qui a obsédé na ebisio ana obsession moko et pas shon na niveau 0 fio na benganga ti na za na poto abenganga ipa ibara soki ngana shon to bima ozo comprendre acheli poison yi zana tunda ba photo ba tindenga pa pasteur abashon na pasteur abashon d'ailleurs pas to benganga kala mingi te donc ache poison na biloko olia a pas commis lettre article kola mbetu bango mi bayina shon bakufi bato mona bibembe na bango ka siko na ba 19 heures ndi Valentin na buki chambre bakoti na kati bakoti shon na kufi déjà na fi wana et puis si passe bandeko boyoki mais bandeko bo sali pe mo erreur bandeko ba buki porte ndengo wana soki po eza mboka lwa tangu mbila soka eba teta mbila kolanda kotuna bo buki porte pona nini falaki mbila nde ya tangu mususu to panique de so makambo zali panique ezala mala muté et ko za ba infraction mususu mais ko kota ba détail wana te ndeko to betli so na e po nini to sarabino to betaka masolo ya ba africain nyonso tout noir même ndele mais mingi ya biso bato ya mangala boki awa témoignage vivant on de quoi pesi shon wana akima communauté nigériane azalaka mingi na communauté na bango te ya koma na mingi na ba congolais soko tali kolata na ye ndenge na ye mingi ka congolais ndeko alobaki liboso wana oto juye ndenge abi yeku tu shon wana azalaka mingi na magasin na ye na shop na ye esika sala azanga kati et pesi passe ya kosaka te le kambo na yebani te tala makambo ya buyaya ngana mona tokenda camarade mo to ko bala mwasi ya sud-africaine na Soweto to dépenser combien ba senga biso et puis ba sud-africain ba bala bango cher bande ko comprendre pas ba senga bango ko dingombe ko 20 ngombe to pesa mbongo ya libala 45,000 rand 45,000 rand ya combien ya 45,000 rand za ba mbongo ebele za ba atuko ba mbongo ebele so la tiongo na dollar ko kende pe ba 10 à l'époque ba 10 000 dollars pour koma to pesa mbongo 45,000 ese yaya mbongo libalo ya pesa ka boyete ndam te pesa kaka ngam na pesa mbongo wana yaya to kena to bala mwasi ezaka samedi fête kaka na fête wana ta to komba 18 20 ba wadi ka sabso boke noki boke mbango bo bala quartier ba so lingela bino buru yaya to kota na wabituka to démarra to kenda ya kosaka to kima ya kokima balanda biso po antio bala mwasi na bango et sili wante mwana mbali wana camarade oya biso bakela ko vana mwasi na ye oya sud-africain quelque part yaya mwaka trubianje zalaki mwasi étudier tangu basombi ndaku oyebike mwasi abotela camarade oya incompréhension abengana e na 22 heures mbulu lezo beta abenga mbila akrela likambu ya mukie baswandi boya betio mbana betaranga babengana mwasa wana kenda tile lokutu ndenge zali wana basoki ndako ya crédit ba do futa ndako ndam tale basoki mboko ndako ngona kombo ya mwasi confiance mais mutade ko futa mobali aptanga etikalaki mwa inane ya ko futa boy babengani mobali alala libanda tia benga ngai oyo oza pinde ko na longa wala debanga mutu na kena na joie ayala tina ndako nanga sikabwe makambo soma normal talaka ki congolais asomba ndako na ye mususu nyonso tout normal mais moi na mwasi wana yaya le bien mal qui ne se profite jamais de balobaka mais ça se profite pas batu mususu ndako ngope akoka ko futa te l'état botola akoma ko linga sikabwe bazonga na camarade wana yaya toyebela oya sa bala sud-africain toloba ngo chaque fois na bakanya surtout ya malamu soki ezali mabe pe ezali esika mabe ezali malamu ezanga kate ba sud-africain ya bien bazali mais ya mabe baza ebele tout ça la attention oui ba sud-africain baza basimo yo sala monka bambiance po beauté o bazaka nango tango coupe du monde salamaka awa ba mindele ba yeba bi so na okena Brésil te o kanta basa kitoko bazaka na Afrique du Sud yaya basia kitoko ba na Afrique ba o teinture naturelle et sans produit mais makamba salaka okondimate balinga ami ko za femme seule bango na betaka lisolo mona ba 16 18 déjà zongala alingi ko balate yezaka aboti mona kana mona imoko femme seule na bana 21 22 ans 25 ans mobala so lingate bango balinga ko bana 40 ans basa ndenge nini wana moi ça ndiko ba ta ko 45 ans ko mbala 40 45 ko mbala bala o kindokite ko lokate atabino moko pasi tala ndeko shona kufi mwana ya batu ya batu atiraki mboka na bango aye koluka awa pona kaka moni zuwa
bakongolais te mabiso olingaka jatance kolata bien kozala propre yango wana recommande bino bokota na pa Michael Josh bocommande bilamba po wana identité na biso kolata Congolais Nigeria comme kolata le quoi congolais moi si tellement lingaki mobali obsédé de quoi lobby ils ont pesa yeso ki mutuko sodo ki so mobala bimika pona yake pa basi nzo mobala ki coopération tashi kosuka donc pour na ko perdre to perdre biso surtout allez na ta poison na biloko to kufa a te poison a kufi yena mobile na ipasi obomi de quoi mwana batuka kaboyi et puis nenga za étranger nengo na biso na mboka oyo ata ba fungoli caisse ata ba porter plainte et que les gars ndengo wana ba okangana po bango mbali bakufi peut-être au mona fia so landeli ya sa bota mwana na moko atika na mboka pana bango siko garçon oya kufi shon so abota te mawa mingi tala moi information mukie oto yaki na tongo alelo ko pesa yo urgemment de ko partager yango partager pour épeigner bande ko mususu bande ko bele ba congolais surtout na Cape Town na Google tu wapi ndio bande ko congolais kima mille ba congolais kana ko vana na esme sud-africain na moi sud-africaine ya bien pe bazali mais mingi ya salaka angele zonga ka moko otala communauté to yebaka ndeko za bien ndeko za bien noté mawa mingi surtout na Cape Town bolinga ba mayo jaune ba meti talaka la Congo to surtout que ba meti siko ba meti baza en quantité industrielle ya suka milai ya suka mikuse ya pembe ya moi bram do nyonso baali facile comme au boire bokomi c'est que bien merci na confiance et fidélité bo pesa kana programme oyo merci na réalisateur ya émission oyo Chris Larize Pelende merci na Mamarina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbire ni virage tokutani na pokwa pona numéro bosusu ya Radio Lokole Masolo ya to sale bo sanga te na pokwa ndeko na biso ya kuluna wana pardon akopesa témoignage deuxième partie lelo na 20h30. Donc témoignage ya kuluna auto za première partie déjà deuxième partie nango et vous allez on à 20h30 pour partager pour na bo rater. Portez-vous bien. Chap et tchara. Tout le monde makambu ya Mike Josh bon dit que compagnie brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko bele ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakala te nyoso tout au ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga Radio Lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka na site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na film montre oyo à Mike Josh et ça ba ya to kata on ba sachet o azo ki ate ozo mona ozo kata na ba sachet yaya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba ba sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya
Bamisusu bameka ki me simba kite. Voilà. Voilà, tu attendez moi to bonga session sima. Voilà. Montre oyo. Et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko kota na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo e ko beba te. Yaya montre nous l'attaque. Soki ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye soki nini, soki songolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre oyo na kodina na mai. Na sokolo na piscine. Poka tozana hiver hein. Ce toi na été, bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena ya ngoyo. Ça ebele yaya kota na site wana, kota na site commander. Soki o comprendre te benga Mike Josh. Benga Mike Josh numéro ya ngwana obengie. Yaya ko benga été pona osenga musala et si passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté. Benga ka pona oyeba ko sala commande na yo. Commande na yo. Pona commande, obengi pona commande. So comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh yaya nyonso tout o salango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena. C'est pas la grande défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh, soko zuete benga biso na radio loko to kocha to kolakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie. Kota na site sala commande. Ba mission so zakala kisasa, sala la commande. To sala wapi sala commande kota na site wa to telio, site yango na kota na site tala ba article nyoso tout. Et puis sala commande en ligne au kozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemo ko Mike Josh à aux États-Unis mais as actionnaire problème te alors bande ko benga kebele bande comme ça parce commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke e te ka na prix des gros. Alors prix de gros on a pour Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique to na adresse au pesa. Et c'est gagné na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité beaucoup industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to puputola ki yango o ko pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko yeba ko pesa o délai oyo 10 pièces de ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout batia Congo Brazzaville, botia kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa wa za maputa ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbate la super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, o to loba kité, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire.
avantage yango yo obengi na numéro oyo ya mama Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.